tango kotia mais comment bazobi nango surtout tango kotia musu pe musu tango kotia oui ba dance bazo sala wana oui ba challenge bazo sala wana surtout tango ozomona papa et puis so bazo la tsani ba kotia bon lui yemoko artiste yemoko artiste surtout tango kotia tande bato obeta surtout tango kotia yebisa ngai tokomi wapi wana surtout tango leki awa idée moko yelinga na ma tête idée ngoni okoti pe wapi okoti wapi voilà pourquoi bato bazo sala bani batie batia okoti awa bien que parfois l'artiste l'auteur bina mususu lokola bana nzambe moi je me dis ça glorifie pas Dieu mabina ozo la kisa makambo elekaka na mbeto mabina ozo la kisa position atata na mama tango basangisaka nzoto ce que komiti na banzembo nzambe c'est que nzembo ne ezali chanson nzoto bord ezali chanson nzoto bord donc tango koti tango bini a comment toi un pasteur tu peux nous laisser chanter tango koti a idée mo yelinga et pour yoka idée moko yelinga dans ma tête un pasteur un homme de Dieu un appelé de Dieu un berger pourquoi frère azo sala biso boye. Pourquoi frère Osala, to sali nini? To vanda ne mabe? To sali, to vanda ne mabe? Pourquoi on peut sabiso makambo? To sali nini? Ndeko Moïse. Donc c'est une chanson ambiguë. Ambiguïté ça na makasta kata nzembo oyo. Ezali flou. Et c'est une chanson à double sens. Au moins que l'artiste qui est le pasteur évite. C'est comme s'il a évité de dire quelque chose. Il nous laisse, nous, consommateurs, il nous laisse, nous, deviner ce qu'il a refusé de dire. Il nous laisse deviner. Donc nous sommes dans un monde, le monde d'ambiguïté, on ne sait pas exactement qu'est-ce qu'il a voulu dire. Mais lui, comme serviteur de Dieu, il ne peut pas nous transporter dans le monde de l'ambiguïté. Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Donc il nous transporte dans un monde où on ne sait pas bien saisir, bien appréhender ce monde-là. Maintenant, chacun de nous maintenant commence à deviner. Non. Surtout tant au koti awa, au koti wapi. Il devait nous le dire. Ide moko yelinga, ide ngode, surtout tant au bini awa. Ide moko yelinga dans ma tête, papa. Tu vois que il y a l'imprécision, on ne sait pas. Non, ma canisna yo raisonner surtout tant au coach. Idée mo yelinga. Moi je ne peux pas. Moi je ne peux pas répondre à sa place, mais lui comme pasteur. Et puis de quoi le vide. Osomona. Lokola bato. Toi na Katia Congo précisément na Kinshasa, tout serviteur de Dieu doit connaître la mentalité de son peuple. C'est très important. Tout serviteur de Dieu est appelé à connaître la mentalité de son peuple. Comment mon peuple réagit face à tel problème? Le bateau avec au camp d'église, bakinois ou na bakinoise, bazalaka ndenge nini? Après ces bakinois occasion, bas spéculer. Après ce bakino occasion, baloba n'importe quoi, babina n'importe quoi. Ça c'est pas une chanson sacrée. Ah bon? Je te dis sincèrement, yango moni lelo. Yango moni lelo, yoka papa Alvino, obung sa makani. Bon na été Dawidi. Dawidi tanga zakaka ko yemba ko sanzola nzambe. Ozomona donc la louange et l'adoration dans la place monene. Pendant kaza ko sanzola nzambe na app na ye. Saulu kuna milimo mabeza na kolongwa milimo mabeza na kopakata mbango bale qui se mettent à louer adorer Dieu milimo mabeza na kopakata nzambo kopakata mbango plutôt pensez-vous que dans nzembo o dans ma tête milimo mabe ko kima et okima te milimo mabe e ko persister et ko persister ko kima te pambate ekobo ke pambate ezali chanson ya kibonzoto c'est pour les amoureux eza pona ko sepelisa ba amoureux ba sepenango Bible obina na 1 Corinthiens 10:31 atata ko imela atata ko sala boni boy que tout soit pour la gloire de Dieu. C'est ça
dans les que Seigneurs. Tout soit pour la gloire de Dieu. Lui, c'est un berger. Comment il peut nous proposer le Nzemba Lolenge Oyo? Moïse Alekio, papa. Bien sûr, bien sûr, Alekinga na nyonso, ça, wana na ida, Alekinga na nyonso. Ezame bande ba yebi ka Alekinga na nyonso. Non, je peux pas me comparer à lui quand même. Je peux pas me comparer à lui en tout et pour tout. Na ki bonzambe pas Alekio? Alekinga na nyonso, problème ezalité. Banzembo mingi mikolo, ya banzembo zo suka, abanzembo des chansons d'Otobor, tu vois? Et mingi ya ba chansons d'Otobor. Dans banzembo et papa nsoko ki nzembo oto bengi na stick kino nzembo nzambe et comme ko binama hein na bakuzu na ba boîte na ba bar ezobeta ba et puis ezobinama avec légèreté soki nzembo bengi nzembo nzambe et comme ko binama avec légèreté c'est que esprit ezakati na yango te et chanson d'Otobor donc chanson d'Otobor c'est normal, mutarobina ndenga lingi. Papa, toyeba ki ba lemo loto awa pe a son âme, ba docteur à Toms, ba couple Bouloba, ba Denis Ngonde, ba Matou Samuel, ba papa oyoki nzembo boye. Moi je donnais ma vie au Seigneur. Ba maman Lombongo, ba zali belé, ba maman, ba artiste, ba maman Micheline, ba zali belé ba dekona biso no ba pamboli biso, ba zo continuer ko pambola biso. Na pesa témoignage à maman mauta Belgique. Aiki na comment mais nzembo alors bani ko beta kati na ye, c'est comme ça qu'elle a été guérie. Osomona na pesa ngamo osi ba mente ba pepe ki bala na Londres. C'est-à-dire que yema ba ona bobi na contexte, to bi na contexte te. Tozana kati nzembo na ye ezali nzembo ezali ezana ambiguïté nzembo ezana place tango église même je ne pense pas qu'une église na ye arobeta nzembo surtout tango kotiawa et robeta vraiment une église mais moi je suis dans une église comme ça je quitte pour ne plus revenir je quitte. Moi, je suis dans une église où on chante, surtout tant au côté A, surtout moi je quitte et puis dans l'église. Non, église nyonso, la précisité. Église on s'en est surtout tant au côté A, idée moi yelinga dans ma tête. Papa, dans une Bible, dans un sac, dans un bimi dans zonga li sous-souté. Et puis dans une église où t'es lélo, na kin awa, et oyemba nzembo. Ça, je te dis la vérité. Dans un malam, jamais. Chez les protestants, l'église catholique, la borne, Arche, Philadelphie, l'église d'Île, la louange, dans mon athée, ACK, hein? Chez François Nani, voici là, papa mou, dans mon esikate, église d'Île, obé tanzembo. Pasteur Pachi Kibino, c'est tout temps au kotia, hein? Yumotala, ndenge bandek bazo binango. Mais ils ont raison de danser de cette façon-là. Voilà, affaire Moïse Mbiye, chanson dans ma tête. Tomé Kosolango Lelo, la vérité mini ekobima. Bonzambe na bonzambe lola ezofuta simana oto ya kolobaki nzamba boto kwaye lisusu apina mansa zo service un grand merci na bino nyonso tozola na biso de partout merci na pasteur Fezamisi ya la bouche autorisée de l'Éternel depuis Zurich na filo muko ya motema ya Bivens de Homo depuis Londres na maman Gisèle Luke le motema papa Emmanuel na Boston bonzambe lola Ezofuta simana oto ya kolobaki nzamba boeto kwaye lisusu wapi. Vous tous qui êtes en train de nous suivre, veuillez partager cette vidéo, panza vidéo na ba groupe, panza na ba réseaux sociaux surtout tindela on ba ami connaissance na ba proche ba ninga ba ndeko ba famille ba yeba mazo salama na église code Christ. Bo s'abonner massivement la chaîne abiso quand mozo la biso kota s'abonner na la voix céleste et activer cloche ya notification, partager la vidéo, aimer la vidéo eskani bonzambe eko kitalolo na loye moteme na maluba et longo na frère Max Benga qui n'est pas présenté, que vous connaissez très bien aimé dans les Seigneurs. Na signalé pe bande de surtout église corps du Christ béni sibino na séminaire où ils na église la bonne sémence de Kinshasa où ils banda les 24
les 25, les 26, les 27 février 2026 à partir de 16h l'église La Bonne Sémence de Kinshasa où ils ont la commune Yakave, donc sur l'avenue de l'enseignement numéro 194, référence ils allaient tout juste au commune à Pongabiwana, donc on peut se retrouver facilement ici à Bonzambe et Kokita na Maloba Elongo na Ban, les fils des pasteurs Charles Bosrabameko ba Obazo Tapoto na ba Obaza Awa Nzambe et kozala au rendez-vous. Tozana na papa Max Mbenga à qui je m'en vais dire shalom kulutu. Shalom ndekonanga Alvin, shalom na libota na nkolo na pesi Nzambe merci. Oyo asali biso ngolu na sima kolekisa mwa bangunga ya mabe penza kasi Nzambe alinga tokufa te. Nzambe asali biso ngolu na ye tokutana mokona lelo. Apprécié, merci puisque tu es toujours avec moi, tu me soutiens toujours. Et merci na bandeko nyonso ba libanda mboka o balinga kabiso o bazali ko accompagner biso na musala munene tozo sala. Il y a évangélisation auprès des enfants en situation difficile. Dans cela, il y a orphelinat, partage ton pain avec celui qui a faim par la grâce de Dieu. À notre koksa 6 ans d'existence. Merci na yo Alvin, merci na batata ba mama nyonso. Baza Mikila Poto, Basungaka, orphelinat, partage ton pain avec celui qui a faim. Baza na Kinshasa, Tobo Sani Bangote, Nzambalola Salabino Bolamu, 2026, et à l'année à consolation, et à la paix année à récompense. Bonina Santa Banaba, non, tout va bien. Wenzambazo Sunga, Moussane Zokoba, et Azako Mimonisa, Tozo Pesaye, merci. Ba fête les cas bien. Et les cas qui malamu, Nankolo, Zambo à Bengabiso. Yemoko pe azali provision na musala na nzela na yo na nzela belé bandeko to mona ki bolingo na bango et tozali très reconnaissant kasi soki ya mokia kolobezaka ke après ba fête vie pezala après ba fête bana bazalaka pe na besoin ya makambo ebele lokola bana na biso lokola bana bango et baza baboti ba ebini ba kosengeli kosala ok bana bango o Nzamba pese biso to accompagner bazala malamu. Ok, merci beaucoup. J'espère que bah, nous sommes avec classe. Oui, tout le monde va à l'école excepté bien sûr ba o non ba atteindre âge scolaire. Bon bébé yo a comme na 5 mois bébé Dimar a commis na 5 mois soko monier oye bateka yaki bébé obaka na balabala Nzamba zo zoye à prendre soin na ye nzela na yo nzana nga nzela bandiko belo balinga biso bazo croire na musalo Nzambe apesi biso pi nazali ko continue kotanga na osala siko transformation sociale na université protestante au Congo IPC nazana ko se spécialiser na accompagnement pastoral et social et sous Nzamba songi année prochaine tozo sili sa classe. Ok, merci beaucoup Papa Mas. Depuis nazona qui na Canada, vous avez été empoisonné, Papa Mas. Est-ce qu'on est ni santé, Papa? Bon, nalinga penza ko lobelango tema Nzambalola asungi biso, Nzambalola bateli biso, tozo continuer ko sala musala na ye. Je ne sais pas pourquoi les gens tiennent mordicus à notre déménagement vers la patrie céleste. Et bien qu'un jour tolinga te, ça ne dépendra pas de nous. Mais que cela soit dans sa volonté et non motivé et non activé par la volonté d'un homme. Mais sinon, nous disons merci à notre Dieu pour son amour, lui qui nous garde, lui qui nous protège. Sans y être le roté, bateau la biso ba max, c'est un bateau te dépendaka exclusivement dans colo. Dans une cola ko bombate, c'est une cola ko batelate. Nzambe kaka mokili zamabe. Mokile toni sami na ba méchant et Nzambe kaka abomba Nzambe kaka batela merci na yo merci ne belé na bato oyo ba bondela ki pona biso. Je vis des gens pleurer, je vis des gens prier, je vis des gens intercéder à notre faveur. Nzambalola a continuer na bomba biso, a continuer na osimba biso musani zali makasi otozali kosala beaucoup là-bas, nous habitons tata maman, c'est pas facile. Nous tous avons un lobby à 5 ans. D'ailleurs, sur la 6e mission, nous avons un orphelinat pour nous yamba moi na 5 ans. Oyo
à côté qui lobby na orphelinat to na ndako na biso wana na ok na so na ye na yambaye et puis biso si moi na yebo il faut que l'hôpital ba sale l'examen to yeba nzamba ok la biso ma. Merci beaucoup, Papa Max. Surtout tant que Nayoki, parce que vous avez beaucoup souffert, Papa Max. Mais tant que vous avez été empoisonné, et ça n'a pas ma canisme et qui est pas banana orphelinat. Lolo, ce qui Papa Max a été banana barosti, kalana, se retrouver, n'engeni baroson, na balabala, na simi moutudon, il a fallu qu'un zamba sala Papa Max. Non, parce que nous sommes aux osana orphelinat, orphelinat, belé, basala kangote Papa Max. Ba n'est pas non bazo la ta bien bazo lia bien bazo mela bien baza na éducation bazo tanga ba yebi pe nzambe bazo baba anglais ba français et là na ba orphelinat bon c'est pour moi c'est toute ma première fois que na mona on a vu la Kinshasa na orphelinat moya bon ozo ba net ke bana na yo bana bazo na orphelinat vie ezo changer bazo vivre bien kolekana bana mususu baza na banda kuna bango. Non, Ezali, d'abord merci pour tous ces mots gentils. Ezali Ngolu, Ezali Vision, Ezapeka Ngolu Nanzambe kaka, Oazo Sala ete. Omaningai oyebi témoignage nanga, nga nandenga mukili na kokai kobota te. Enzamba Sala Ngolu na koma tata, nga na bota non par la volonté des médecins, na bota par la volonté de Dieu. Et puis Moussa Touzo Sala. Les Nzambe nde mutabenga biso yango naeba ke Nzambe yemo alaka biso etakotika biso te akozana biso kino suka na molongo nandima ke toba pana se na moi oyo tozala te Nzambe yemoko ayeba ko prendre soin na musala na ye tozaka batindami Nzambe ko prendre soin na musala na ye mais ngaka mingi par rapport à tout ce que tu viens de dire. Topé Nzambe merci nanzela na yo pe nanzela na bandeko balanda biso. Oyebi te ça fait 6 ans le lot to préparé 6e anniversaire. Il y a orphelinat partage ton pas avec celui qui a faim. C'est vrai ba difficulté za kebele mais c'est mon angeza la kaete bana na balala kanzala te ba yiko zanga le lobi ba kozwa au moins kanzamba simi mutema muto moko apesi ça que loso apesi c'est moi apesi le ko songolo pakala. Wana na mona kaite ya solo Nzambe nda benga biso Nzambe pe apona biso ezara omona nga lelo na ba média na ba réseaux sociaux kolobela sala boye na kokate na okaka soni penza puis le quoi na zape professionnel assistant social professionnel par rapport éthique na biso na déontologie eza malamu ta ko exposer bana eza malamu ta ko likaka na baitando kolobela boye na koka penza kosala yango te eza namona ka mpeza malamu mingi te c'est 1 million mais ebele bayebi na poto bayebi na Kinshasa ete toza kosala Nzambe mikolo oyo nzela na orphelinat partage ton pain avec celui qui a faim et puis to bakisi mbala oyo loyembo comme un élément d'accompagnement na kaso mona ki nzembo orpheline de passage nzembo to salaki to bimisa nzembo mibale ko bima le 28 kolela ya mwana balabala so landi nzembo wana ebele déjà basi bayoki yango d'une manière officiellement et ko bima le 28 kolela mwana balabala tozo laksa pourquoi bana bazala na balabala bana bazana na balabala ba raison ebele bakolanda ona nzembo mais moko ba raison ina pesa eza ba tata ndoki oyo bakoma kobima na bano baboti na nzembo wana kolela mwana balabala na lobeli kande komo ya mwasi ta papa na mama bakabwani elle avait 15 ans et tata na ya bani ko kotela na chambre pour abima na mwana boya boy pression le kai makasi papa privé ko pesa biloko ko la privé ko pesa bambongo abotola e téléphone tellement que pression le kai makasi mwana CD akomi ko bimana papa na ye akomi ko sangsanzoto na papa na yo abotie suka mwana na ba na kozwa zeme tango mwana zwi zeme papa na soni wana abangi e ko bima amemi mwana oyo aboti na hôpital asalisi avortement et elinga ke mema mwana na liwa et c'est une histoire vraie et mwana na benganga na solola na ye et mwana na kimaki ndako abi papa abengaka papa nakoka isuko tala papa na nga na misute po papa na nga muta devierge nga papa na nga bima na nga na mbale bele
papa nanga meminga na hôpital ko sesa nga avortement abiso ki nzambe te nga na kufa yango na kimandako pona mona ka papa te papa baby sa vie nanga mokili pasi ba yoka maloba na kada nzembo et gloire à Dieu que nanzala bémission boy et c'est pendant 7 ans que papa na sali bongo et quand nanzala bémission bo alandaka pe émission moko nga na yokne to sala bémission et la petite abenganga comme tiaka numéro nanga nous avons réussi dans la prière dans un accompagnement ya ko récupérer moi na mwasi wana aujourd'hui elle est étudiante quelque part zotanga to solo la naye to zokoba toujours accompagnement ezali maloba o bakozwa na kat na nzembo oyo na kati ya nzembo okolela ya mwana balabala. En tout cas, merci beaucoup, papa. Mais là, bon, papa, bien moi, on est là, bah, qu'est-ce toi les années, bah, poste là, en d'autres ou comment, je ne sais pas, bah, c'est au comment tu as niveau. Bon, de Colvin, nous prenons zamba sala biso, na habité. Nous autres, on est au côté les matins, libosa moi no bote, libosa maman na, libosa ya ndeko na yo, ndenge zamba sala biso. Mais si nous autres, on est comme télé ma libosa moi na yo. Gabo na kaloko la mili mabe pesa bakisi batata bikota kota batata bisimba comment ça couple avec sa fille et ben elle ko ngaza na orphelinat na bana nga basi pe bakoli bano obe nga pa bakomi lelo bano nzamba pesinga bano nzamba pesi biso comment longola pantalon liboso banana comment longola pantalon liboso mwanu ya yo oza pe à l'aise c'est pas normal. Et sota batata na batata ya kilelo batato baza pressé alingi azwa alingi tout ça et l'exigence ba pesa bango azana chouata ça kota ki déjà asa kende ki déjà l'exigence ba pesa zonga semandenge ne mais c'est dommage que bate belé ba na posa kozwa lelo vie à précipitation vie na zwa lelo na paraître ba mona ngai pe bamona ngape na zalaka bamona ngape za batebele vie na bango ya ba vie ya compétition vie ba concurrence balingi ko se contenter no nzamba zo pesa bango te et yango mo lelo bana basi belé et comme ki lelo bana basi belé tala ba bebisi ba vie na bango bana mibale belé ba bebisi ba vie na bango likola vie après c'est muso mona za na mbongo ba bebisa ba nyonso ba kizengi bazana simandako bakanga bango basinga tout ça pona nini balingi bazo balingi vie après c'est balingi ba paraître mais suka totika peka biloko mokileza mabete so nzamba pesi yo gloire à Dieu mais na yiko forcer te na yiko kota ndako nganga te na yiko kene pas marabouté na yiko kene ba sukolanga te na yiko kene batianga singama loketu te na yiko lata ba singama ko soki ya ndenge ninde pona zwa po non dans la vie tout éviter ko sala ka ba course zala yo contente-toi de ce que Dieu te donne. Mais il faut travailler de mieux à mieux et tout en, n'est-ce pas, en ayant les regards vers Dieu. Oya sala ke loko ne loko na ngunga nangu. Na pesa exemple mikolo ya mwana mbalo Lumumba. Alvin, Lumumba sali 13 ans à la stade na biso. Atombola loboko pendant 13 ans. Mais ba autorité sportive ba mona été ba dirigeants sportifs ba mona été ba tout ba konzebele ba mona été. Mais c'est un qui kan eya akene na Maroc atombola loboko na ye na Maroc nde loboko na ye mokile moni loboko mwana mobali Lumumba boni mwana mobali pendant 90 minutes à match loboko ezala kaka boye asekaka te alobaka te abujaka te eningisi mokili babi non bat ba pusani pembeni na ye et le lotala via Lumumba échangé mais je prie que Lumumba azala ba prière na nanga prophète mais pendant que je réfléchissais dans ta vidéo na ye nanginde ko Lumumba azala mingi na losambo à se faire entourer pe na basai na nzambe tout autour na ye azana ba conseiller pamba te bitumba makase zo liboso na ye mokili Kongo na biso linga bato aboite Kongo na biso linga bato aboite lelo comme ça il nzela ba publicité c'est qu'une bonne chose patience na ye endurance na ye et foutie mais liboso na ye bitumbezeli mwa mingi bato bele bazo même bazanzinga nzinga na ye baza ko sepela te na komona Lumumba akoma ndenga zali wana. Nous prions pour le nzamba sali ngulu. Merci papa Max Mbenga tozo kota na sujet na biso alelo question ya suki ezaki ezaka papa o bazo biana
ba papa musu ba komi na niveau que abali mwasi ase aboti akomobima na mama na mwana mwasi ne ezali ebele bakane ezali ebele eza c'est-à-dire que tango tata mama bakaboni mama ina mwana na ye e batate ebele komona obima na mama azobima me na mwana wana musume azobima me na leki ya mwasi ngai yabi mususu pena tata abima na bokilo na ye abima na mama ya mwasi na ye abima na ye elibala ne kufaki tango mwana wana mwasi koyeba nzoka mama na nga bimaka na mobali na nga mwana mwasi wana kokate traumatisme mwana mwasi wa meme akufa eleka bi mama ya botinga mama na nga akuma kobima na mobali oyo yanga abelaki AVC elekela ye e mwana mwasi wana akufa bakunda ye donc nzamba sala biso ngolo to komi na tango na suka mabe komi malamu mabe komi malamu malamu komi mabe nzamba sala biso ngolo. Merci beaucoup Papa Max Mbenga. Bana monsieur moko femme a le diplôme en matière universitaire. Oui, tozo kwa liboso azo ka diplôme avec 61%. En tout cas nzamba sala biso ngolo pe ba musu bazali bazo continuer kotanga bazali nzambe lo samu na biso zake nzamba me mabana na musika asala bango bolamu bakoma ba référence kati na mboka oyo omena nzembo na mbaki orpheline de passage eza nzembo na esalelaka mingi mpona koteya bana na biso. Tu vois la distinguer première dame notre maman Denise elle a été orpheline de père et de mère à l'âge de 9 mois tata te 9 mois mama te mais tala nzamba ki ozokaka oyo azalaka orpheline de père et de mère à l'âge de 9 mois mpona kokomisa ye la distinguer première dame ya RDC eza mpona koluba na yo mwana ozolanda biso ozali orphelin ozali orpheline tu as été accusé de la sorcellerie ozana balabala obungisa elika te kangama na nzambe nzambe aza capable ko transformer vie na yo nzambe tanga tinda biso na mokili eza la mission apesaka biso il a toujours un plan merveilleux pour na biso ndinga lobi et ce plan finit toujours par s'accomplir tata zala te mama zala te plan nzambe ndezo compter. En tout cas merci beaucoup Papa Max Mbenga. Bonzambe na bonzambe lola ezofuta simana oto ya koloba ke nzamba boto kwa Yesu swapi papa toko tout ce qu'on a sujet na biso affaire Moïse Mbiye papa to moni réaction ya frère Roger Baka sur la chanson de Moïse Mbiye intitulée dans ma tête papa na on a posé que le loloba réaction no analyse ni no sadi après avoir koyoka nzembo ya Moïse Mbiye dans ma tête. Merci de Colvin pour na mutuna wana mais na ina sala mise au point. Pour moni mbalami na mboka na biso soko ko pesa un point de vue par rapport ya nzembo par rapport ya phénomène moko ezoleka kati na mboka souvent baza na tendance à kofinga baza ba jaloux baza contre succès na ye po bango bazuite baza na eloko te c'est ça problème otozali nango nzembo dans ma tête ezali œuvre d'art et si ebimi déjà alors ce que œuvre na yo otiango na consommation ya public et nous sommes tozape public wana azape na pouvoir ya repesa point de vue na ye ya repesa makanisi na tane suki no ezabo soki kitoko eza œuvre d'art. Tu peux critiquer négativement comme positivement. Ngaza souke belé. Et ça peut œuvre d'art. Tu peux critiquer négativement ou positivement. Ezali bongo. Alors bande koto sala ngote ke pona ko kitisa moto. Non mais on peut ça makanistanga kaka pona to sungala. Dans ma tête il y a Ndeko Moïse. Nzembo kitoko. Rythme kitoko makasi. Mélodie nango kitoko makasi nzembo o dans ma tête ya Ndeko Moïse. Na sina loba pe na zoloba isusu ete Ndeko Moïse azali pamboli pona biso, azali don pona biso, nzamba pesa ye likabo wana musique. E banzembo nyonso abimisaka esala kaka succès. Nzembo Moïse moko te oyo eshua. Banzembo le nyonso egangaka. Mais tant qu'on a la nzembo oyo dans ma tête, excusez-moi, c'est une chanson oyo artiste asali yango pona ba mourir. Alinga ka sepelisa ba mourir.
mais na évangile na église nzembo wana eza wana esika te. Ah bon, asali on nzambe te ayembeli on Yesu te. Nzembo wana ezali mpona bamoure dans ma tête, eza mpona bamoure. L'église na nkolo netonga na nkolo eza na esika te. Nazomona pete na nini na église bayi koyemba yango ye moko pa yebi ete nzembo wana dans ma tête c'est pour les amoureux. Un nzembo na biso te, un nzembo ekomema moto na présence ya nzambe te, eza nzembo yo ekoréconcilier moto na nzambe te, eza nzembo yo eka chuchu. Donc eza nzembo yo place nango mingi eroza na ba boîte ekoyo kozala na ba na bar ekozala na bakuzu ekozala zala mais epe nzembo on ba fête mariage ekosimba lisusu makasi na fête mariage nzembo wana eza na esika na yango makasi mais lokola na cadre d'église bwana séminaire bozana événement bon église nzembo wana eza vraiment na esika te. Donc place tango de na lobi eza na bakuzu eza na ba boîte eza na ba bisika molili eza na ba fête mariage. Non bisika masumu tenayi masumu te bisika ba divertissement bisika ba loisir bisika masumu non tango lobi bakuzu nini sama na ngalingi pesa de terme lobi boîte hôtel nini sama kuna ndenge pesa loba eza bisika ba divertissement esika ba loisir esika de milieux récréatifs de milieux d'amusement et des esika nzembo dans ma tête et non esika bonzambe donc eza na pas en église au salangwa. Mais ce qui est dommage avant na kota na analyse profonde déjà que il y a zamoto na nzambe azamo sai na nzambe. J'estime que leadership nzamba pesier aura wana nzamba pesier notoriété wana nzamba pesier soka saleli yango lisusu na banzembo ezomema bato pembeni na nzambe ekozala lipamboli makasi mpona biso. Asala banzembo ngo te asa banzembo ne ezalaka bien ayemba na bien ayembaka bien aza na don wana mais pour le cas d'espèce nzembo oyo dans ma tête nzembo oyo epamboli bana nzambe te ozona na bacommentaire epamboli bana nzambe te. Bon malheureusement mpona bango souvent ils se battent là ils se battent là malgré tout ce que nous disons ici donc ils se battent là donc état lié donc ils ont dérangé pété. Donc ayebi o azali kosala et pourtant na statut social o azali na yango lokola berger lokola moto na nzambe lokola mokambi ya lisanga na nkolo esengala pesa biso banzembo oyo mutalandi aleli et même présence dans nzambe. Au moins sotangi par exemple dans Éphésiens 5 18 19 dans ce peloton yango rapidement. OK, le temps Éphésiens 5 18-19 otanga 1 Samuel 16 14 à 23. Maintenant 1 Samuel 16 14 à 23 n'a expliqué. Bon moi na été Dawidi. Dawidi tanga zakaka ko yemba ko sanzola nzambe. Ozomona donc la louange et l'adoration est na place munene. Pendant kaza ko sanzola nzambe na app na ye. Saulu kuna milimo mabeza na kolongwa. Milimo mabeza na kopakata mbangu. Bale qui se mettent à louer, adorer Dieu. Mais libre ma beza na kopakata nzambu, kopakata mbangu plutôt. Pensez-vous que dans zembo o dans ma tête, mais libre ma be kokima et okima te. Mais lui ma be e ko persister. OK. E ko persister okima te. Pambate ekobo ki pambate ezali chanson ya kibonzoto, c'est pour les amoureux. Eza pona ko sepelisa ba amoureux ba sepenango. Oh Bible obi na 1 Corinthiens 10:31 atato ko imela atato ko sala boni boy que tout soit pour la gloire de Dieu. Réjouissons dans le Seigneur. Que tout soit pour la gloire de Dieu. Lui c'est un berger. Comment il peut nous proposer nzemba lolenge oyo? Et puis eza pe mabete oyo ko yemba pe bolingo. Eza mabete. Mais yemba una ndingo za na ndenge interpellation. Sko ya yemba na ndenge nazo kende. Eza na ndenge na nzembo moko zobima.
kolela mwana balabala te kokana banzema Moïse te Moïse aleki yo papa bien sûr bien sûr aleki nga na nyonso ça wana na aleki nga na nyonso ezame bande ba yebi ka aleki nga na nyonso non non nga je peux pas me comparer à lui quand même je peux pas me comparer à lui en tout et pour tout na ki bonzambe pas aleki yo aleki nga na nyonso problème ezalité mais les na ba na bandeli ate na ça la vie à comparaison te na ça la vie à compétition te na pambola nzambe na bandeko nzamba tomboli bandeko nzamba pesi bomengo bozu na pambola nzambe pona bango eza ya bango chacun de nous azo mener vie ne selon que nzamba lingi menga compétition te concurrence te ezalaka ezalolenge langa te alors so tangi tanga no Ephésiens tu vas dans 1 Samuel parce que on a expliqué. Bon, dans 1 Samuel 16, 14 à 23, juste un extrait. Ouais, ok, tout cas place il y a esprit mauvais. L'esprit de l'Éternel se retira de Saoul, qui fut agité par un mauvais esprit venant de l'Éternel. Les serviteurs de Saoul lui dirent: voici un mauvais esprit de Dieu t'agite, que notre Seigneur parle. Tes serviteurs sont devant toi, ils chercheront un homme qui sache jouer de la harpe. Et quand le mauvais esprit de Dieu sera sur toi, il jouera de sa main et tu seras soulagé. Voilà, là c'est bandi. Voyez tanga ngopelanda. Tanga mena na Ephésiens 5 18 à 19. Tanga kaka na 19 hein. Mais continue à expliquer oui. Samuel. Alors, est-ce que so la nzembo yoka maloba na kati ya nzembo o. Surtout tango koti awa, ide moko yelinga dans ma tête. Surtout tango bini awa, ide moko yelinga dans ma tête. Tu vois, d'abord, so la nzembo, on dit par exemple extrait oyo. C'est vrai qu'il y a Zoloba, il y a pasteur Azoba, non, to bimi na contexte, il y a nzembo na ye. Mais Baptiste ba yeba pe que biso ba consommateur, biso ba auditeur, auditeur ma yele pe baza. Auditeur ba tanga ba classe pe baza. Auditeur ba bi pe ko sala, ko sa ba analyse, ko décortiquer ba nzembo bazé belé na poto comme na Kinshasa a. Ba oya mayele. Bazali. Ko ba o bazo nimé ba bazo. Non. Comme manga na comparaison s'il te plaît Alvin. Non non. S'il vous plaît pardon Alvin, ba responsable bazolanda biso s'il vous plaît. Ina lobabo. Omenenge atane toke na église pasteur azoteya. Musa Maria kana batea biso abo. Eza bande ko muswata laksina musapite. Makambo zoloba peut-être mboko ozotanga wana yazala kuna. Abi ba réalité nango. Quand mambozo lo ban exemple ozo pesa ndeko muso sa viva yango ndeko muso pe par la grâce de Dieu akoki ko exploiter thème wana mieux que yo mazaneni azana kati na ana église avandi donc ndeto ana église wana parfois nzambe tamsa yoki lo sambo no pasteur te ma yoki lo sambo mama bipupula ayoki lo sambo mama atekaka mapa nzamba yoki lo sambo nae donc tout ke bande tozala na église pasteur azana monopole ya connaissance te. Je réponds, pasteur, azana monopole à connaissance c'était. Et ça, bato musupe kan église wana église par exemple la main de Dieu, église kinga, bato musupe bana ko baza outillé bazali mais amela minae. Alors tango tienzembo, biso ta auditeur, toza ba consommateur, tozali ko analyser. Ngape nazana monopole à connaissance, bato pe na connaissance ko lekanga bazali. Mais soko zinzembo oyo. D'abord on remarquait que surtout tango koti awa ide moko yelinga kokota nazoke d'abord on remarque ndeko Moïse donc c'est une chanson ambiguïté ça ya makasta kata nzembo oyo ezali flou et c'est une chanson à double sens au moins que l'artiste qui est le pasteur évite. C'est comme s'il a évité de dire quelque chose. Il nous laisse, nous, consommateurs, il nous laisse, nous, deviner ce qu'il a refusé de dire. Il nous laisse deviner. Donc nous sommes dans un monde, le monde d'ambiguïté, on ne sait pas exactement qu'est-ce qu'il a voulu dire. Mais lui, comme serviteur de Dieu, il ne peut pas nous transporter dans le monde de l'ambiguïté. Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Donc il nous transporte dans un monde où on ne sait pas bien saisir, bien appréhender ce monde-là.
Maintenant, chacun de nous maintenant commence à deviner. Non. Nous aimons ça la dissertation. C'est un sujet que nous développons. Un sujet que nous décortiquons, que nous analysons. Tous la dissertation dans la classe. Mais ce qu'on a dit, ba professeur ba français baza na kati ya mboko bato ba se ba langue bazali belé des éminents professeurs na mona mutako contredire ngate surtout tango koti awa okoti wapi il devrait nous le dire idée moko yelinga idée ngole surtout tango bini awa idée moko yelinga dans ma tête papa tu vois que il y a l'imprécision on ne sait pas. Non, que makanisi na yo raisonner ni surtout tango kocha idée moye linga moi je ne peux pas moi je ne peux pas répondre à sa place mais lui comme pasteur et puis Ndekwalvin ozomona lokola bato toi na kati ya Congo précisément na Kinshasa tout serviteur de Dieu doit connaître la mentalité de son peuple. C'est très important. Tout serviteur de Dieu est appelé à connaître la mentalité de son peuple. Comment mon peuple réagit face à tel problème? Le bateau ngako kamba l'église, bakinois ou na bakinoise, bazala kandenge nini. Après ce bakino occasion, ba spéculer, après ce bakino occasion, ba loba n'importe quoi, ba bina n'importe quoi. Ça, c'est pas une chanson sacrée. Ah bon? Je te dis sincèrement. Yango moni lelo. Yango moni lelo. Yoka papa Lvino. Obung sama kani. C'est ça. Kutu. Suku na yeba ika pona manengana ya na ngate po. Mais non, bat bako finga ngai. Je n'allais même na lingaso makambwana te. Na se concentrer na ministère nzama benginga. Babiloko ça crée des conflits. Ndenga zola nana remona Max Alaksakani. Toi, tu sais une fois comment j'ai été humilié par le pasteur. Na posa question na point de presse taillé. Na hôtel na bosse comme hôtel ango. Na posa ka question je crois qu'on a vidéo wana. Na posa ka question. Le pasteur m'a humilié, ça je n'oublie jamais. Il m'a humilié. C'est ça qu'a été sa réaction. Nengara tolo bamara mususu nengara makaba pasteur tepo bango ba yebi nyonso. Ba comme na mbongo, ba comme na bozui. Bazo kangi sabatu SP, et bien SP à sala prison, ba okangi sabatu, ba kreba, ba bazan autorité, bazan ba te belé alors ngali nga sune émission le tikanga to na bisoto mamba social, mamba pasteur s'il te plaît zambala sou Calvin, ko tout nanga sous mamba pasteur te. Mais comme par respect ba téléspectateur ndé na zoloba. Surtout tango kotia, mais comment bazobi nango? Surtout tango kotiawa musu boyo musu tango kotia we mama we ba dance bazo sala wana we ba challenge bazo sala wana surtout tango ozomona papa et puis so bazo la tsani ba kotia bon lui yemoko artiste yemoko artiste atindi bangote babina ndenge bazo binana kasi yana bengisa ba on bureau non avec ça banane vidéo a bengisa ki ba influencer wana ba tiktoker avant que nous ayons pour la promotion. Bon, là, on a évité, on a évité contre yango. Comment un pasteur, un artiste, ministère chrétien pour nous bénir, ça va journaliste chrétien, c'est de son droit, non, c'est de non, je suis contre ça. C'est de son droit, Azosala, c'est de son droit. Non, les jugeons pas. Totika la banalise. Totika la banalise. La musique est une science à l'instar d'autres disciplines. Donc, et puis qui s'est mis un artiste, notre compositeur, à ça la promotion, il y a œuvre naïe, œuvre de l'esprit, na mutu o ya lingi. Mais pourquoi banze moi bazo c'est la promotion, ils ont changé ma vie na bango. Parce que ba o bazo c'est la y promotion, ce sont des païens païens. Non, ngala lingi Alvin, non, Alvin, pourquoi banze moi les ont changé ma vie na bango. Alvin, non, Alvin. Parce que adoration lorsque na moment ka ba adorateur bazo adorer nzambe, ba bana ko benga présence ya nzambe zo qui te paie ba vie. Il y a ba fidèle bana ko za changer. Ya ngona soki na lingi na zone na lingi ne sika na zoyo o banzembo mingi mikolo ya banzembo zo suka abanzembo des chansons d'autobord tu vois et mingi ba chansons d'autobord donc banzembo et papa nsuko ki nzembo otobengi na stick no nzembo wa nzambe et comme ko binama na bakuzu na ba boîte na ba bar
ezobetama et puis ezobinama avec légèreté. Soki nzembo abengi nzembo nzambe ekomi kobinama avec légèreté, c'est que esprit ezakati na yango te. Et chanson nzotobor. Donc chanson nzotobor c'est normal, mutarobina ndenga lingi. Papa, toyebaki ba lemo loto awa pe a son âme, ba docteur Atoms, ba couple Bouloba. Ba Denis Ngonde, ba Matou Samuel, papa oyoki nzembo boye. Moi, je donnais ma vie au Seigneur. Ba maman Lombongo. Ba Lor, bazali belé. Ba maman, baptiste, ba maman Micheline. Bazali belé, ba dekona biso, no ba pamboli biso. Bazo continue ko pambola biso. Na pesa témoignage à maman, maman Mauta Belgique. Aiki na comment menzembo alors bani ko beta kati na ye. C'est comme ça qu'elle a été guérie. Osomona na peso ngamo osi ba mente ba pepe ki bala na Londres. C'est-à-dire que moi je donnais ma vie à Jésus à cause ya nzembo lo yembo. A toti kala awa. Surtout tango koti atande ba to beta. Surtout tango koti awa. Yebisa ngai. To komi wapi wana. Surtout tango leki awa. Ide moko yelinga na ma tête. Ide angoni okoti pe wapi. Okoti wapi. Voilà pourquoi bato bazo sala bani bache bacha okoti awa. Bien que parfois l'artiste, l'auteur, c'était pas dans sa pensée, c'était pas son idée. Mais maintenant, nzembo comme ezali na ambiguïté, ezali na flou, no baka en anglais dans nzembo eza nango eza sombre, eza dark. Yango somona mutu nyonso azo binango na ndenga lingi ko bina, na ndenga lingi ko binela et puis généralement c'est vrai que dans la Bible, la Bible ne nous décrit pas, ne nous montre pas comment est-ce que nous devons danser pour le Seigneur. Mais le kolaba na nzambe, ma position mususu, ma bina mususu, le kolaba na nzambe, moi je me dis ça glorifie pas Dieu. Ma bina ozo la ki sa makamwele kaka na mbeto, ma bina ozo la ki sa position à tata na mama, tangu basangisaka nzoto. Ce que komiti na banzembo ya nzambe, c'est que nzembo wana ezali chanson nzoto bord. Les chansons nzoto bord. Donc tango koti tango bini a. Donc ngana lingi to éviter polémique. Oyo ndeko yembi na nzembo. Et c'est une chanson pour moi, pour les amoureux. Voilà pourquoi Bibi avait un Saint-Valentin. Amoni Saint-Valentin za les 14 et banzembo moko et Bibi na moment, n'est-ce pas? Pour nous repérer sa chance de m'amourer, bien na bango. Donc nzembo wana na mon tête au polémique pourquoi? Si peut-être aux autres il loko ezaka pour na pas statut social naïe. Quel est son statut social? C'est un homme de Dieu, c'est un serviteur de Dieu. Il est appelé. Yakosa la kopesa biso musique moko oyo. Ils ont même biso pas na tata. Musique mozo sa la temutayo ka lobi ah. Papa tomuna na ba concert rebelle tomuna banze mutazo azoyo kaka nzembo na nkolo abandi kolela musuka yoki nzembo milimo mabebi mika ya David na Saul kana nzela lo yembo ba esprit méchant eza kotika nzoto nae tanga un cantique pardon tanga Ephésiens 5 18 à 19. Ephésiens 5 18 à 19. Tu peux lire même à 19. OK. Entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes et par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Voilà. Est-ce que nzembo surtout tango kotiawa, surtout tango idée, est-ce que nzembo est un cantique spirituel? Mais non, ça c'est pas un cantique spirituel. Oza nzembo yemba mika lokola batu nyonso asa nzembo asa nzembo na ye. Ozomoza oyi ko yemba pe bolingo alors ko yemba pe bolingo un passé yemba pe bolingo ayi ma ba faits sociaux ayi ma ba réalité à société mais ça la o ezala mutayo kala nzembo yo non okita ba nzembo so ko baka nzembo ko beta ma pe na église o karate ils ont baptisé ça minze nzembo ko beta ma pe na église mais atangine parfois komba Yesu te atako komba nzambe te mais bisu moto ba oui, que nzembo ekobeta wapi l'église pour nani à cause y a message wana un message touchant, un message qui interpelle, un message qui nous réconcilie avec le Père, un message qui nous pousse à réfléchir, un message n'est-ce pas
qui nous amène à une transformation sociale, un changement social. Mais ça n'a pas combat ici, tata comme nzambete. Mais nzembo oyo, isa banzemba kilelo, banzemba kilelo. Bah, et on n'est pas sorti, yema ba on a bobi na contexte, to bi na contexte te. Toza na kati nzembo na ye, ezali nzembo ezali ezana ambiguïté, nzembo ezana place tango église. Même je ne pense pas qu'une église na ye, arobeta nzembo. Surtout tango kotiawa. Et robeta vraiment une église. Mais moi je suis dans une église comme ça, je quitte. Pour ne plus revenir, je quitte. Moi, je suis dans une église où on chante, surtout tant au côté A, surtout moi, je quitte et puis dans l'église. Non, pardon, c'est dans l'église, on précisé. Église, surtout tant au côté A, idemo yelinga dans ma tête. Papa, dans une Bible, dans un sac, dans un bimi, dans un sous-souté. Et puis, dans une église, c'est l'élo. Na kin awa. Et oye manzembo. Ça, je te dis la vérité. Dans un malam, jamais. Chez les protestants, l'église catholique, la borne, Arche, Philadelphie, l'église d'Île, la louange, dans mon athée, ACK, hein? Chez François Nani. Voici là, papa mou. Non, moi, ne si kate, église d'Île, obé tanzembo. Pasteur Pati Kibino. C'est tout temps au kocha. Hein? Yumotala ndenge bandek bazo binango. Mais ils ont raison de danser de cette façon-là. Et puis ngazo féliciter bango. Bazo ba chorégraphe ya kosakanate. Hein? Ngalo féliciter bango comment ils ont créé cette danse-là. Et puis pour nous créer ngoza facile. Tant comment toi un pasteur tu peux nous laisser. Tu peux nous laisser chanter tant au kocha idemo yelinga. Et pour yoka idemo ko yelinga dans ma tête. Un pasteur, un homme de Dieu, un appelé de Dieu, un berger. Pourquoi frère Azosa la bisoboy? Pourquoi frère Azosa to saleni? To va narane mabe? To salé to va narane mabe? Pourquoi on peut sabiso? On peut sabiso makambo. To saleni. Nous l'aimons bien. Nous l'aimons bien. Frère Azana. Non, il faut pas conclure comme ça. Il faut pas éviter. Non, est-ce que moi je peux pas dire ça. Ok. Moi je peux pas dire ça. Mais avec le pétolinga kai mingi. Ngaza nzembo ya ndeko ngami bibomba bomba. Ah non, ça c'est. Frère Azo meka musique ite. Ce qu'on est frère après nous comment? Ah meka musique ite. Ce qu'on a comme ici biso ba mam au kochawa, au bimiawa, bilo moya bono, il y kofi na le quotité. Ce koyo différence exacte na créer kofi na le quotité bilo moya bongo. Ce que tina comme na niveau, ce ko pona yo abandaki bien a commis bon. Après oui ou comment? Na ko juger était si ko les anines. Po na ko juger était ponga mo pena mo centre, ta ko juger était mais seulement que Alvin, il montre des très sérieux. Ils sont très sérieux. Et puis frère ko na kibonza même makasi. Wana habité. Mais seulement to sengera que à retirer nzembo yo. Mais je sais qu'il ne le fera pas. Beaucoup de toi ça de mission bo. On va sepelaka. C'est ça buzz. Buzz côté na église. Maté à buzz. Ils sont contents. On me va bien to ebaka Max aloba. To ebaka Roger Baka aloba. Alvin bangwana bazo sepelana ye avant ni na tala. Mélanie, amena si koka na ye. Azo se ba se kane biso. Ba bi to ebaki. To yebaki ba olobelango. Ndenge sali bonakili. Papa, mais non, bon ça lango nanko. Bango balingaka nde boye. Bango balingaka nde boye. Yo minga lingaka suko na émission tena tanga koma mutu na nzambo abenga bango apprendre sur na bango. Ezaka proposer nga question. Bango balingaka nde boye. To comme na monde ba buzz. Yo mon raté, je vais choquer quelqu'un. Quel côté je vais choquer nde bato panzaka. Na maté à nyonso ka je vais choquer quelqu'un et panzani. Ka côté mutaloba qui est panzani, c'est ça buzz. C'est ça buzz. Merci papa Max Mbenga bande o bazolanda biso. Différence no ko sa musique à lelo ba génération ba jeune ba memeli biso. Ba danse mokiri ba comme copier na ba mi génération et les différence no ko sa entre les deux.
Depuis les réseaux sociaux, il y a que Moutaro Sala autant de vues. Donc, maté ya baiser, mato vieux bien maté ya baiser, mamto ya baiser, batiangaka na koma. Au moins até, na sali autant de nombre de vues. Likamba ba nombre de vues wana, nde yango ebomi makambo oyo. Mais heureusement que ba nombre de vues le belanzambe le rotea. Et le belanzambe, ça nzambe sengata la kena, nanzela nzembo na yo. 1 million de personnes, c'est la question que nous devons nous poser au quotidien. Est-ce que nous avons combien de bateaux mais nous, ce n'est pas le cas. Nous, c'est un nombre de vues. Yangonde, on met dans le baboué. Romona ke bateau. Talaka na ba commentaire, ya ko finga, laksaka nini, yazanani. Et puis, tant que le babo, ngana ko na bité bato musuba réagir, est-ce que va prendre ba nzambe? Ba compte succès na ye, po moninga zui, et yaza obinga na kamwaka. Je ne pense pas que des gens qui réagissent de cette façon-là sont véritablement des enfants de Dieu, des affranchis. Et l'eau se les a malam, to les a malam. Et l'eau se les a ma bête, to les a ma bête. Banzemo bela yemba, to pa mo nzambe ki toko. Et belé. Ndeza banzembo belé a frère na sepela na makasi na bina kango na ndako. Ozu par exemple chanson chérie nanga eza bibomba bomba. Ah mais non, naza faible devant zembwana na ko yoka ngo tant de fois. Mais autant a pesibiso, pourquoi tu réagir? C'est par rapport à son statut social. Si on regarde par exemple kaka un frère comme tout le monde, Tobe Takara, Tolobata, mais tout est qu'il y a Azali Tata, Azali Kokamba Bato Bazo Koranaye, et lelo on peut pas les limiter seulement par rapport à la dénomination, il y a l'Isanganaye. Lelo aujourd'hui, il est un produit. Il est un produit. Alors il n'appartient plus à sa communauté. Alors tant que c'est loco, surtout Monique et Longo Bantetoko, nous allons réagir. C'est pas que tous a contré, mais ça va prendre ce qui est passé au Yembara bien même baloyo. A ici bato belé mabaku, il n'y a pas que nous. Tout là n'a pas de commentaires. Bato bazo finga baza mouké. Bato bazo finga baza mouké. Mais bato bazo soso la pe bazali. Bato bazo soso la bazali. Yo musala nzambe mwana nzambe. Ope sabiso nzembo. Surtout tango kosogo okoti awa ide moyelinga na matete. Tango binya awa ide moyelinga na matete. Yo musala nzambe. Ah, ozo eza normal. Et puis tala lelo, combien de bateaux tozo penguisa? Tala comment lelo bateau bina? Tala comment bateau bina? Et vous trouvez ça normal? Oh bateau ti kanzembo nanga babi na kamte. Non, mais tu l'as voulu. Oyeba ki ango. Je l'ai dit au début de cette émission que un prédicateur doit tenir compte de la mentalité de son peuple. Un prédicateur doit tenir compte de la mentalité de son peuple. Peuple langoise. Et alors qu'on est au Tangisak. Si on peut s'engager classe à 5e, 6e, on peut sa cours anglais par exemple. Et ça un comportement dans un ango. Mais si on peut s'engager à 7e, ton maternelle. Nos abibina bina, tout ça pour nos ako yemba yemba. Pour banana comprendre bien cours. Mais si on a à 5e, 6e, on a se karaté. À 5e, 6e, il y a une méthodologie spéciale qui est différente. Et de celle par exemple de 7e ou 8e, c'est différent. Je ne suis pas le même Max quand je suis en 5e, 6e. Si on passe dans 7e, Max autant que c'est la 7e, tout premier CEO, dans Max on peut sa cours anglais dans la 5e, 6e, deux Max différents, mais dans le même cours. Mais la méthodologie c'est différent. Je suis devant deux peuples. Je suis devant deux cultures. Na bambo comme ça sur le qui on n'est pas na biso le kata. Tango kotia, ide mo elinga. Wanzembo binza, unzembo wana même ata yemo kwa vandi. Même yemo ndinga vandi. Azane sengo. Mais bango balingi Alvin, limbisanga to lexata na makambo te po. Ezana makamba bokonza likolo te. Batu ba imambo bazoluka, bazana na recherche ba base na bango. Bana besoin ba se conformer na siècle présent. Merci beaucoup Papa Max, merci de l'intervention. Message no ya suka Papa Max pour les musiciens chrétiens en général bazolanda. Ah, ngala zana ni kwa Alvin na opesa message. Mais na yebi que belé kati na bango ba sa banzemba bien.
Belé bazali, basi ba comprendre pe. Et belé bazali. Faut qu'on félicite bango. Nanzana bango bate belé baboko mitema. Nanzana bango bato bakangolami, babikisami. Ta banzembo lokola mama Micheli Chabani nos banzembo na oye bandeli wana. Obiti lelo sila ngalate. Ti lelo sila ngalata. Landa banzembo deningo ndekati na maboko. Landa banzembo, landa me banzembo ya kulutu matusa mali. Landa banzembo. Eme na kolela. Eme na kolela. Baza balé moloto ba docteur Atoms. Bazali belé papa Henri papa wana. Bazali belé bazé belé bato bazo pambola biso na banzembo na bango. Basali musala munene. Va contribuer à un changement, à la transformation sociale. Il y a peuple na biso. Ils sont à féliciter. C'est vrai, Bérère Yokozala. Mais Nzemba le lingue, oh, je comprendrais. Si vous avez par exemple, Joe Atabarutuba, par exemple, qui s'est soyé mbiango, to Joe Wazoladia na Bibwa, to Tonton Zukudia na Selembao. Mais nom de Dieu. Un homme de Dieu à niveau naé, un grand leader d'opinion. Moïse, le pasteur, Azali, c'est un homme d'influence. Il n'est pas n'importe qui dans le Congo. Qu'on se le dise. Il n'est pas n'importe qui. C'est un nom. Merci beaucoup. Mais tant que surtout tant au Kotia, surtout tant au Leka, Soko Bina, Idemoina, Naome Mabiso wapi. Ame Mabiso wapi. Merci Papa Max Menga d'être venu. Contact, il y a Papa Max et Anwana, c'est plus 243 89 64 80 627. Bozambe na Bozambe Lola ezo futa sima na oto ya koloba genzamba boto kwa yesu swati baye.